ndenge ide pesa penza na pouvoir te majorité eza ya biso te parlementaire. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste de la Lola. Et si Bonzambe et Kitara na loye mon amalwape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simananto ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi bien-aimés dans le Seigneur na manso azo sela biso elongo na pasteur Feza misi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema ya bivense. Domo depuis Londres, pena maman Gisèle, Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosu Kisi, les man ne triomphent jamais, toujours dans le cadre à informer, bien on a une émission pour se faire dans ma casse. Rien que la vérité, bien aimé, bon, moi, je s'est passé dans l'église, tout y a qui m'appelle, un message, il y a moi, excusez, concernant ma camézo, ça m'a l'église, et surtout, bandeko, maman, papa, bengaki. Et le concernant divorce bien-aimé dans les Seigneur, est-ce que divorce est permis dans la Bible et tout est permis dans la Bible? Divorce bien-aimé dans les Seigneur, après avoir divorcé bien-aimé, c'est normal un homme de Dieu à s'occuper que se remarier ou comment, selon les Écritures. Ils ont permis, tout les a permis. Tout le monde va pasteur rebelle, dans la moko ok, va divorcer, va bala na surtout l'Européen de Konabiso, le prophète Joël Francis Tatou, qui a divorcé qui na émission mon alanda qui le prophète Joël andimaki que donc tindenge va divorcer qui na moi sinaye, eza faute ya moi c'était ezali faute naye. Ceux qui aillent bakango depuis quand on a ba maîtrise en commune na yango lelo alinga qui a divorcé et d'aller qui faute naye mais ailleurs qu'on se remarié. On a suivi beaucoup de vidéos que pasteur Ebele bazo appuyé et la chose étonnante bien aimée dans les seigneurs tous autres vidéos sur bako la biso vidéo en haut na papa moi à qui j'ai beaucoup de respect apôtre Mutomoka Lombo un homme qui est versé dans les écritures ayama qui bango pe na église Joël Francis Tatuna moi ce n'est pas à soutenir liba lango bien aimé dans les saints. Qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ? Divorce est permis dans la Bible, que se remarier est permis dans la Bible ou pas bien aimé dans les Seigneurs. En tout cas, pour redécouvrir la vérité, non surtout. Dans l'émission Le rien que la vérité avec un homme de Dieu qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien aimé dans les Seigneurs. Oh, que vous voyez très bien au banana depuis Kazarem, malgré que Mikolo, Azo, les gâteaux, comme on est invisible, tu as mis le sous pasteur André. Shalom, papa. Shalom, papa Alvi, merci beaucoup. Ko l'exabiso le sous na tribune na yo. Na bengi yango tribune parce que les kataka makambo ebele selon la parole de Dieu. Et tonga kanzela et fungola kanzela et tonga kabomo ya bana nzambe na ndenge na landio tout à l'heure pesi moi passe na makambo ebele oyo ezoleka na kat na mboka mais surtout nalinga converser te na ba kombo ya bato parce que la parole de Dieu est impersonnelle, c'est-à-dire yaka po guérir mutu nani azo yokango akobika nango makambo ya libala epe bukabwani en français le divorce par exemple ou le mariage eza likambo munene oyo banda ebandeli na mokili mpe lelo ezali kokoba mais sauf que et connaître ba dégâts ebele ba abus ebele ba déviation ebele au sujet à mariage. Bible ezopesa biso elobeli munene nde sika na kolinga vraiment tofandela na Matthieu chapitre 19 verset 11e nango ezoloba boye parce que ezaki au sujet ya ba divorce au sujet à mariage verset ezolakisa que bato nyonso baza na compréhension te ya parole tous ne comprennent pas cette parole liloba oyo ezoteyama oyo epesami likolo ya libala bato nyonso te bazososola yango bato nyonso te bazoyoka yango malamu epesameli bato soki otangi verset wana na Matthieu nalingi nasala rapidement lecture yango. Ok, papa, vas-y. Matthieu chapitre 19 verset 11 okomona makambo nini motei itope wana Yesu Kristo yemoko motazolo bango batunie mutuna au sujet à divorce sika azo répondre mais parti na sepeli nango il leur répondit tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui cela est donné
c'est-à-dire epesamela epesamela bato epesamela bato bakokoyoka makambo yango moto nyonso te akoyoka makambo etali mariage na divorce. Cette parole tous abi bato nyonso wana bango nyonso te bazo comprendre yango eza na bato epesameli baza na entendement baza na écoute awa boye oh archibishop oh ntoma oh pasteur munene soki nani awa eza likambo yesu azoloba alobi bango nyonso basosolaka ndenge moko te. Eza na catégorie ya bato epesameli makambo oyo koyoka mwana na nzambe parce que Jésus en tant que bon berger azokoloba mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Bampate ya yesu bayokaka mongongo ne pe balandaka ye. Alors awa soko oza mpate na ye te okoyoka makambo oyo te. On comprendre on peut on comprendre yango te osala yango mabe. Ah bon? Oui, osala yango mabe. Awa soko problème eza la compréhension. Alobi tous ne comprennent pas cette parole. Lilobo etali mariage o etali divorce. Abi tous ne comprennent pas cette parole. Parce que epesameli bango te awa eza il faut epesamela yo. Au moins loko oza mosala ya journaliste me wana epesameli yo nga aza journaliste te ndenge omoni mokili oyo yesu azoloba abi mokili enseignaka bino makambo oyo te c'est-à-dire eza na bana na nzambe oyo bayokaka mongongo ya nzambe baza na komikisa na mongongo ya tata mpe bazosalela yango ndenge azoloba yango. Mais papa, par là, si je vous comprends bien, pour le divorce, c'est permis dans la Bible, tout est permis. Verset on a quand pas été na Matthieu, Okoyoka. Jésus a fait sa réponse. Matthieu 19, on a kosenga bande ko baolanda biso de partout ailleurs. Question ezali pendante, question eza monene. Alors il faut que zala na mato ya koyoka, il faut zala mwana na nzambe. Il faut zala motema malamu ya koyoka makambo pe ko salela. OK. Ici quand nzamba bandi mukili, Bible lobi était Dieu créa l'homme et la femme. Il le fit dès le commencement. Asali bango banda e bandeli mobali na mwasi. Yamboli sumu ekota kati na mukili. Nzambe asali mobali na mwasi. Bato nyonso bayebi te mwasi autaki nesika mobali nzambe alalisi epongi alongoli mokuwa moko na panzi ndake kotonga nango mwasi. Alors nzambe lokwa nzamba équilibre aluki azongisa équilibre kati na mobali puisque ça déplaçaki eloko moko mobali atikalaki na déséquilibre total il fallait nzamba azongisa mokuwa na ye yango ke soko ke musika na Ephésiens chapitre 5 Bible lobi ce mystère est grand, c'est-à-dire le mariage est un mystère. Divorce est ndenge nini na lingina limbola divorce comme étant la compromission du péché. C'est ça le divorce. Na ndengo yo na yekoli na boyebi divorce yepo lisumu ye kote kate na moto. Tango lisumu kote kate na moto nde shikawa bamposa ebele lokole tonda ekate na moto. Posa ngonini lisumu. Nde yango memi sikoyo tina na divorce. Ba yekoli baye baza kotuna Yesu. Kolo bana ebele ya bato ba pharisien. Kolo moi c'est atamboli ekobo Moïse a ebisi biso alobi ete il faut bapesa ye mukanda divorce baboyana bazo tune kaka ndengo tunwa est-ce que divorce est permis? Jésus répond azo ebisa bango alobi divorce banda e bandeli ndenge nzamba tiaka moto ezalaki te. Au commencement il n'en était pas ainsi. Mais loko eko koma mpona motema ekenze na bino motema makasi na bino mpona mabe oyo ekotelaki bino yango siko fallait batia moi ba barrière babongisa eloko oyo po ekendaka malamu sauf Jésus azokoloba abi divorce est permis sauf pour cas d'infidélité ou d'adultère. Nde sika divorce yesikoyo kozwa esika efandi mobali aboya mwasi na ye na wana mwasi oyo atamboli ekobo. Parce que moi so azoto so na ndako boya ete papa. OK, tozo opusana. Tozo opusana. Jésus a répondre uniquement et spécialement pour cas d'adultère. Mais soko ke musika na ye Yesu moko wana. Pardon est possible. OK, atana na adultère.
Ah bon? Adultère, ils ont même péché. Ok. Na vol. Ils ont même péché. Ils ont questionné. Comme on a dit l'isumu. Et comme ils ont l'isumu. Alors, ils sont pardonnables. Jésus, il a une question sur la vie. Pierre a tout dit, Kolo, mutusoka salinga mabe. Combien de fois on a kolimbisa ye? Pierre a répondre à l'obi. Kolimbisa ye, c'est 77 fois 7 fois. Et belé. Et belé. Mais alors, Jésus a dit, à cause, il y a dureté à cœur nabino pour cas d'infidélité à autorité. Après, si nous là, mobali atikana na mwasi oyo. Bon mwasi oyo atamboli ekobo na mobali mususu. Au Bible zo la kisate mobali moko asengeli kozala na mwasi na ye moko. Mwasi moko akozala mibali mibalete. Lobaka ya mort, ka ya décès, mwasi atikali libre akokozala mobali mususu. Mais tant kaza lié na mobali na ye na parcours na bango na vie eloko wana ekoko salema te akoko tambola pembeni te. Mais nazo ko insister awa que avant au commencement là eloko nyonso soki bandeli nango ezali malamu ekoba pe malamu. Fondation soki ezali malamu ndako esika tozali ezwi ba étage ebele parce que na se fondation ezali malamu. Pour le cas de mariage, pourquoi divorce ezo ya kili? C'est parce que muto akeko bâtir mariage sur un terrain accidenté. Au cas où moi c'est accidenté, na précipitation, tu as évoqué un cas, il y a un déquazo le bate, soka komaka makasi, soka zalaka mur, mbela koka ko sale lo kwangote. Parce que il y a des conséquences na o étalé divorce. Alors soko ke précipitamment, et lo gozo pe sa divorce belé awa, même pour cause il y a infidélité té. Kaka ler mususu baswana kina tongo na pokwa baboyani. Kaka ler mususu mobali akendeki azongi retard baboyani. Donc bakawa nezali belé pourquoi? Parce que fondation eza mabe. Et ba français balobi soko ba prémisse. Soko mbuma ebandeleza mabe nyonso etikali ozalaka mabe. Nde omoni ba frère belé na biso ba tomber na ka oyo. Nini verset ya Ésaïe 30 verset 1er zolaxate. Malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans mon consentement, qui prennent des résolutions sans ma volonté. C'est-à-dire, auquel que ça l'alliance, auquel que ça la boyokani, na mwasi, oyo nzambe azali témoin na ngote, oyo nzambe ayebi angote, mais lobi bokoboya na. Nzambe aza témoin te, esika bozo kende, alambi fufu mabe boboya. Azongi si yo réponse ya non ayebi si yo non boboyani wana adultère te baka eza fréquent awa. Pourquoi? Parce que moto ake kolinga mwasi volonté ya nzambe eza te na kati, azangi soutien ya nzambe, azangi fondement ya nzambe na kati ya likambo na ye. Et la Bible dit que lorsque le fondement est renversé, que fait le juste? Mwenge bena kosala nini? Donc qui se zoloba quant à cette parole et belé bazo comprendre en côté bazo kende précipitamment azui moi si pona kitoko na ye et pembe na ye moulaï mouné na ye azui moi si, c'est-à-dire nzoto na ye, la chair a beaucoup demandé à plusieurs personnes nde bakei tango bango babali sima sanza sima mbula sima même basi baboti bana papa yozo mona pasteur Moussa Nzam a bomi libala wana a décidé à buka yango parce que eloko yazaki nango mposa eloko yazaki kozela si mambula moko azotala ezoyate si mambula mibala atali ezoyate si mambula misato mine mitano atali ezoyate akokota kati na lokuta lokola yebi ke Yesu alobaki ezaka katina na ekobo yako yako simbela wana ata mwasa sala ki ekobo te lokola yango nde ezali arme munene ya ko se séparer na ye akobwaka kaka ke mwasi asali ekobo foto boya na ngai na ye.
Ok. Papa, question moko, au lobby que il faut boya moi sinon quand na moment ya ce gars sali ekobo, ce qui est ekobo te, ndenge Bible lobby. Ne Bible lobby au sali lisumu. Mais to moni pe nengozo ba ke elali permis il faut ka asa lisumu ya ekobo. Mais to moni na kati ya Bible Abraham qui est papa na biso papa aboya ki Agar asala ki lisumu ya ekobo te papa. Non, non, awa Nzambe atikali, au moins que Nzambe atikali na principe. Nzambe ayebaki Abraham na mwasi na Sara. Bango ba umeli kobote ezali te. Problème yango wana awa. Moto atindi Abraham akenda kobota na bonne na ye na esclave eza Sara. A subir tellement a commis na âge très avancé azondima lisusu Nzambe ya bilakate mokokisi na bilakate ayebisi Abraham kamata esclave na biso bota na ye mwana atikelo quand même héritier mais yo kotala eloko nini Nzambe asali Nzambe ye kotelemela Abraham ayebisi ye benga na mwasi oyo moumbu parce que yaza na part d'héritage te yaza na promesse te zongela mwasi na yo Sara Abraham asali yango azongeli Sara Nzambe apamboli bango bakei liboso donc kawana na question na yo tuti yango na no pembeni parce que Jésus a kokoba koloba biete au commencement il n'en était pas ainsi wana Abraham akoti a dévié a bimi na promesse ya Nzambe et eloko nyonso ezali na kata fondement te eza na promesse ya Nzambe te ezali appelé à disparaître tango mipepe yaka tango mbonge yaka yango ekopanzana ndo moni bandeko ebele batombe kati na makambo akendaki kobala mwasi omoni soko ozotonga sur un terrain accidenté badepensaka mingi c'est-à-dire soko oke kotombe na terrain accidenté moko mutu na il faut esala mingi il faut supporter mwasi wana il faut ndima ye tina suka quel que soit makambo oyo ozomona na ye parce que c'est déjà un terrain accidenté or soko oke kozwa mwasi lokola otongi na terrain moko eza marécageux te ezali ya malamu obatir likolo mipepe ekoya mbula ekoya mbonge ekoya mais cette maison va résister libala oyo ekoumela mwasi oyo okoumela okofanda na ye parce que l'amour excuse tout bolingo eza kosupporte nyonso bolingo eza ondima nyonso divorce ozokomona lelo papa Alvin esalemi ezosalema po nzoto ya bato abandaki nongo oyo ya mwendo ekoki te posa nzoto etombani ye azwa mundele ekoki te azwa asiatique ekoki te azwa camerounaise ekoki te posa ya nzoto wana nyonso eza misala ya nzoto yango yesu azoloba alobi ete compréhension ya likambo oyo epesameli bato nyonso te epesameli bato nyonso te bayoka soki azali mwana na Nzambe ya solo avant kende kopose acte ya mariage akofanda nanu akotala Nzambe olobi nini oyo euti na Nzambe eutaka na kati na motema ya moto okende ozwi mwasi na yo bofandi na ye balobi teke soko bobalani mipepe mbonge koya te mipepe mbonge koya on dirait par exemple c'est pour les pires hein ce qui que moi ça comme kokola nzoto échanger faut pas qu'on luka oyo ke azaki toko azongenga kasi misala nzoto nde nyonso wana ya misala nzoto tout ce genre oyo bato nyonso zokomona divorce oyo eza misala bon femme de ministère papa tamsu moi ça dans misala nzoto kasi yango nyonso tokangisi yango na kata misala nzoto c'est-à-dire afandi boye nzala ekangi ya makasi nzala ebeti ya nzala ya biloko ya kolia ya mokili oyo kozanga ekangi ye ti suka nango atali mwasi no mwasi yo moto oloka ngai parce que côté wana tokokota ezali mateya ya mabe ona mwasi oyo nabala ye moto aloka ngai apesaka ngai chance te aza ndoki ifo natika ye yango nasangisi yango nyonso kati na misala ya nzoto baye bakobala basi ya ministère baye bazoboya mwasi oyo mpo akoli aboyi mwasi oyo mpo bo aza impoli na kosupporte ete aza susu kitoko te na misu na ye papa Paul azokoloba bi eloko nini okabulanga na bolingo na Kristo Paul kamata ye lokola épouse et en tant qu'église azoko déclarer alobi ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les puissances ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Christ. Mwasi mobali soko lingi mwasi na yo eloko kabulo na ye ezali te. Ah bon? Attends nzala, attends pasi, attends minyoko alobi même les anges
eloko kabolanga na moi sur ezalité. Yotala Jésus a posé le boko sur un aveugle une première fois. Paf. Aveugle oyo Yesu atuni mutono. Omoni malamu. Habite na omona bato lokola banzete. Yesu asalini asimbi lisusu. Okoko bala mwasi lelo. Otali ba imperfection eza na kati na ye. Papa, ngana bali mwasi ayebi kolamba fufu te. Me na fandi na ye. Na lakisi kolamba fufu. Lelo azolamba ngo koleka kutu balambi fufu. Vraiment. Tofandi na ye 30 ans yango ezo ya kukuta biso. Tofandi na ye. Mi pepe yaka mbonge yaka. Yango naza ko insister koloba. Jésus a répondre favorablement à cette question. Il dit au commencement il n'en était pas ainsi. Et bandele makambo nzambe nenga sala yango vision nzambe sur l'homme et la femme, ce n'était pas que ba divorcer. Okay. Divorcer à cause il y a dureté à cœur ya bat. Mutema mabe ya bat. Parce que la Bible dit que nzamba ayina divorce. Le mariage est indissoluble. Eko kabonate za lokola Yesu na église. OK. Soko tangi Bible malambo yango balobi alikambo ya compréhension. Bible na Paul na Ephésiens chapitre 5 côté à 30e verset zoloba. Ce mystère est grand par rapport à Christ et à son église. L'homme et la femme bazoko identifier bango lokola Christ époux et église épouse. Libala wana ya Yesu Kristo na église lingomba ekosila kate. Ndomoni musala siko ezali ko salema que église to épouse oyo. Il faut pas rendre sans tâche ni ride, même pas quelque chose de semblable. Mpo que ndo kota na félicité na mobali na ye Yesu Kristo. Ndenge moko bazola ki sa comparaison wana ezali ke lelo alvi abali mwasi. Mwasi azana no na maturité te. Oko supporter ye. Yo motoko mema eti na maturité. Mwasi azo obota te. Abraham supporter fanda na Sarah. Ti mukolo ali nzamba tindela kai ba visiteur ba memele sango ya maternité ya Sarah. Fanda na mwasi lelo ayebi kolamba te lobi akoyeba kolamba. Okay. Fanda na mwasi na yo, fanda na ye, kende na ye boiti. Et si quand nzamba wakamata moko atiki mususu, c'était dans le plan de Dieu. Le divorce, nzambe azalaka kuna te na kata divorce. Nzamba azana posa bokabwane ya batu te. Alliance, c'est tout un contrat oyo bosali. Bosali yango devant Dieu. Yango yo ki verset zoko lobaite que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. OK. Donc, libala ezali kambo ya nzambe. C'est Dieu qui en est l'initiateur, c'est Dieu qui bénit ce mariage, c'est Dieu qui chemine avec ce couple, dit na éternité. Et donc, divorce lelo, na kolobaite ezali posa nzoto elati bato. Et lelo pe basi ozoko mona mwasi akote na ndako libala, po mobali azana moyen te, ye wana abimi libanda nazo yebisa ba mama nyonso. Ba mama oyo basi ya mabala o basi babuka déjà babuka ndako. Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Eza pona nzala te, eza pona mpasi minyoko te. Déjà son dimaki mobali oyo mais tala mobulu bozoko sala ba mama mabala mobulu bazo sala makasi oyo ezomema bango tina divorce. Or au commencement il n'en était pas ainsi. Lisumu ya ekobo oyo mama ozoko sala ndeko tina mobali na osikoyo abenga na yo aluka bala mwasi mususu na kosenga ezala basali na nzambe ezala bandeko basi lisumu ya ekobo eza lisumu mabe ekokotisa moto na bokonzi ya nzambe te. Bible lobi les adultères ne vont pas hériter les royaumes des cieux. Parce que le problème ezali awa ke bato bazo bosana compréhension à parole ezali te bato ekobo ba okota bokonzi ya nzambe te. Mais comment peut être élu de Dieu un pasteur aux adultères? Mais si vous avez un kobo omona nzambe te, Bible lobi boyende kwa Alvin. Nzela munene nde memaka na libebi to pe na lifelo. Nzela ya muke kokota pasi na kati na nzela wana nde memaka na bokonzi ya nzambe. Bible ezoloba boy. Makambo esalemaka tango na Noé. Yango ekosalema pe tango na Yesu Kristo. Ne vous y trompez pas mon frère. O nyonso bakoko sala bala na yo mitano. Mususu azawa yalobaka bala ta 100. Alandaka Salomo
Salomon abalaka 100 et 300 et boye boye. Bala na yo, mais problème to anango sikoyo. Na époque toza nango, na dispensation toza nango oyo. Mutu ekobo okota bokonja nzambe te. Papa, j'ai m'en passé. Au côté na moi moko, il fallait pas ezotambola te. Bobo ya na moi so ko bala mususu. O sali lisumo okota bokonza nzambe te. Atozo te ya lido banza mosa ila nzambe. Côté ya Bible, Yesu azolo ba plusieurs viendront à mon nom. Bako te na kombo na ngai. Bako salma ka omine na kombo na ngai. Bako prophétiser na kombo na ngai. Combien nous n'avons pas de prophètes? Mais azo yebi salobi ete mukola suka na loba na yebaka na nga binote batu ya misala mabe misala ya ekobo aoloba na yebaki na nga binote Alvin na la question ndenge nini Yesu akuta na mutu asimbi yembala liboso yo kanisi Yesu na puissance nyonso alaki nango asimba aveugle boy atuni yo moni abite na moni malamu te a changer mutu te kaka aveugle wana asimbi lisusu seconde fois Muto ya moni atuni omoni siko ya na moni distinctement. Frère, pasteur, apôtre, daddy, archbishop, moi si wano bandaki na ye. Bible kuto yebo ya moi sa jeunesse okende ko bwakisa ye. Moi si wano bandaki na ye wala tikala na ye. Yende nzela ya lola pepo na tina na yo soko fandi na ye. Parce que soko bwaki ye. Motema ya moto soko nyokola ozako bebisa. Yo tiki olobi ye akokino susu te okekozwa métis. Okekozwa mondele, okekozwa gabonaise, okekozwa nationalité nyonso yo lingi. Yeba eto soko na kati na piège ya Satan. Merci beaucoup. Papa Nabiso, l'homme de Dieu, Papa André, Bandero Bazola Nabiso. Donc, bah, pasteur Nyonstu, ok, bah, za divorcé, bazo vivre na adultère. Bon, na lingi na kende koti a point final était et pas ya bandeko. Oyo basi ba divorça. Problème ezali awa oyo. Alliance au salaki. Ezalaki ya malamu to ya mabe. Moi si yo kende ko contracter pona libala. Azalaki ya yoto ya yote. Yango na lakisha wa que eloko nyonso soki bandelango eza mabe eza appelé ya ko disparaître. Okay. Il faut bukana e mata ekita na yo mwasi libala wana soki ezalaki nango ya yote eko bukana kaka. Boko tele mati mi pepe mbongele rekoya omona ki eko bukana. Baswani kaka muke divorce. Mais plus pas ya ba pasteur papa na ba raison o ba pesa ke ba boyena basi na bango beaucoup de pasteurs o ke toyebi na mboka na biso pe libanda ezaka ya ekobote. Et là ba raison mususu. Comment vous trouvez ça? Tandis que la Bible les obéta c'était na kaya ekobo. Oui, c'est pourquoi je dis là que c'était mal parti. Bible lobby malheur aux enfants rebelles. Version Mousso lobby maudit les enfants rebelles. Bazana ila kalimabe oyo basali alliance sans volonté ya Nzambe, sans consentement ya Nzambe. Soko lobby ko zalaka mwana muke ozalaka ignorant. Au fait, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ah bon? Mais il demande à tout le monde de se repentir. Il faut y ambola. Muto akende ki abali mwana ya bato. Azalai pasteur. Aye komona à un certain moment que moi soyo azaki yangai te. Après si ba raison, atia ngona mukongo pe ya Nzambe. Il faut to vérifier te. Problème ezali awo. Na moment fiancé ba découvrir ma bé à moi sur na. Ah, c'est là le problème. C'est-à-dire que pour ça nzoto kaka muto simba ka bato. Bakeiti yango mo Nzamba bi malheur. Malheur pona nini? Déjà bosi boboti bana mi bale misatu mitano. Tango botikani wana. Oyo yo kozwa. Azape na motema ko supporter bana wana te. Si yango moni ba cheke bandoki ba bimi belé na balabala. Pona nini? Parce que y a eu divorce, même y a bana ba pasteur belé, bazo bianga bango bandoki na balabala. Likolo ya posa mabe zo simba batu moyete. Awa toza ko interpeller bande ko banso, surtout ba enano babalite kanga motema dimela Yesu Kristo, Bible zolo baite moto andimi Yesu. Yesu azobota makati na ye akozala mwana à un certain moment akokola ndenge Paul azolo baite quand j'étais enfant je faisais comme un enfant. Donc soko tali biloko nyonso yo oh pasteur abali a divorcé c'est parce qu'il était enfant. Azaki mwana nano azaki na discernement ya makambo ya vite. Parole oyo nano ekotela ki était. Il y a des soko yo bali mwasi eza na fondement ya Nzambe
bokokende na ye ntina suka azalaki nano mwana nde toma Paul azolakisa bien te ntango nazalaki mwana nasalaki makambo lokola mwana bilingalinga bilovalova baza ebele basali biloko wana mais Paul azopusa na lobi ntango nakoli j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc église na biso na kati na Congo il faut tokoma na âge moko mûr tokoma mature pour que babiloko nyonso parce que ça ba scandale d'apprendre quel scandale pour na ba faible. Okay. C'est vraiment des scandales oyo eza ya ko supporter te. Or soko tozongi na kati na makomi okomona ke mutu musa azaki nano mwana netape ya mwana okoka kobala te me ya balaki esimbaki te mususu bapesa ye mwasi na makasi po kaka lera dérangeaki ye famille babi mwana na biso yo sali boye il faut bala ye or ezalaki mposa ya motema na ye te okomona soko bapusani ti mwa muke mwa mbula mibale misato meme baboti ekopanzana kaka et je dis à tous ceux-là bakota na nzela wana bien te mipepelere koya biloko wana ekopanzana eyobukana mwasi wana kotambola ekobo yo mobali lokola ezalaki eloko ya malamu te mpo na ntina na yo okoboya ye quelle que soit raison okoboya ye okonosimba mwasi mosusu. Papa Sco, réaction na ezani na comment que beaucoup des hommes de Dieu ok bazali mûrs versés dans les écritures bazana connaissant peu ba église aminen comment na bango ba ok bazana ba yebi liloba bazo divorcer ngai awa na kotala apparence te. Notre Dieu ne regarde pas aux apparences. Il n'était pas mature. Conclusion, la compréhension de cette parole au sujet du mariage, même de divorce, Muto ya kola ki na note azaki mwana. Ye moko na kata conscience na ye afanda gazota la ba gaf. Ba dégâts na sala. Aso na ebaki na kwa sala biloko aboyite. Et ils sont en difficulté. Yo moko tala bango nyos, baza en difficulté. Atika mwasi na bana, abala mwasi mususu, soko epe ya ministère, mais azaka na kimiate. Il vit un conflit sans fin. Ti mokolo ya kendo kufa. Conflit eza na kata conscience na ye, conflit eza na entourage na ye, conflit eza na famille na ye, conflit eza pe na bana na ye. Donc tous les divorcés sont problématiques. Tous les divorcés, baza problématique. Jésus a géré Kaoyu. Baza problématique. Et leurs enfants, problématiques. Bolingo ezoko disparaître. Bana oyo, ya liboso ya mwaso divorcaki na ye, baza jaloux na mwaso yozu ya mibale nanda. Etikala ko simbate depuis mokili banda. Merci beaucoup, papa. On peut savoir versement que Liloba, bazo comprendre. Matthieu 19, 11. Tous ne comprennent pas cette parole. Ok, merci beaucoup, papa. Nazo zongela. John Lopez na caméra na mekempe koloba mukie par rapport à nini avant que nazo ngela papa nazo ngela émission na ye nazo fungola parenthèse mo pe nazo kanga rapidement bande ko ke babenga ki kokoma ba message donc tomoni bilili tomoni ba photo. Moi, je me pose la question de savoir. Ba pasteur ok baza lelo élevé ba ok nzama tomoli baza na connaissance ba église a minene. Presque moi ebele lelo bandero bazo condamner Mike Kalambai. O a divorcé bonabo mais après divorce ya Mike Kalamba bien aimé bo découvrir ba makambo s'est passé après divorce na ye. Mais et d'accord Mike Kalamba a divorcé c'était parmi ba musiciens chrétiens. Voilà. Et dans ba musiciens chrétiens ebele pe o ke ba divorce. Ba pasteur o pe ke boyebi très bien ba divorce. Donc en dehors il y a Mike Kalambai. Na ko pe cet exemple il y a 3 4 net que Ndekonabis net que Albert Kakenza évêque général a divorcé. Sonny Kafuta divorcé. Évêque Mukuna divorcé, remarié. Apôtre Mutomo divorcé, remarié. Ce que Paul Azoba que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et on est pas Francis Joël Pe Bazola na lokolo na bango to nene génération ezobi masika. Parce que tout le monde à ma grande surprise na l'église apôtre Mutombo
à bénir, à soutenir Libala ok Yandeko Nabiso Joël Francis tant ok Aza divorcé, à se remarier. C'est parce que lui-même a divorcé, à se remarier ou comment. Bazo c'est liloba yanza meto ba comme c'est là ba posa yanzo tona bango liste za mulai ya ba pasteur au baza divorcé ba se remarier ba misus petit le lobo yebi bango tenete Jean Bosco Kinoma divorcé basé bien aimé dans les Seigneur liste za mulai na ba musicien chrétien prochainement toromema torolobango liboso ya caméra mais ba ya komenancer bisoté nazo poser siko na makambo na route koloba question na mosa na nzambe na mais na verset ya Bible moko nazo kota na Bible za na téléphone nanga oh là là ok nazo luka bande ko ba permettre hein? Papa à répondre toujours na kata Matthieu papa tu dis Matthieu 19:9 ok mais je vous dis est-ce que apôtre Mutombo à quoi il peut dans les pièges ou comment? Je ne sais pas, mais il faut comprendre que non, c'est normal parce qu'il n'est pas à divorcer, à se remarier, à soutenir Francis Joël ou comment. Est-ce qu'il est à soutenir Eza l'issoum contre volonté ou comment? Total verset Matthieu 19:9. Mais je vous dis, oh, dans Jésus, ok. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Nazali contre le prophète Joël Francis Tantouté. Dans l'année qui a une émission, il n'y a pas papier. À l'objet que Tine na divorcé na moi na innocente. Ceux qui n'ont la maturité, on a commis dans le lot. Na ningana boya mutoboya na moi na tena singa divorcé. Tine to divorcé na eda faute ya moi c'était eza faute na nga Francis Joël. Na sepela qui na vérité liboso caméra kondima. Eza na ngo mabe ya moi cité. Après accueilli à se remarier les sous lelo to moni bilili pe ba pasteur ba soutenir ye siko lilo bezo ba ke oyo aroke na bali moi sauf pour l'infidélité moi si à Francis Joël selon ba dire il y a Joël Yemoko a sala ke ko boté na ndako libali et dans ngo ba raison sunde ba boyani comme un adultère et le prophète ayebi lilo ba très bien te ya rabiso pe il est soutenu par les autres pasteurs. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Papa n'a posé au Moutouna, au Moniandeni. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ok, c'est-à-dire, awa yeso a sali point, au kobo ya mwasika asoka sali adultère. Na ndakisa opesi yandeko, ya lobi, ah, so na yebaka, ngana sa eloko wana te. C'est-à-dire que moi, si na commettaka adultère te. C'est la conclusion que l'on peut tirer. Yoka Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul Azolobaboui. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ndenge na lobaki awa ke makambo mingi papa Alvin ezali bomwana. Moto aza na kati na Yesu. Maintenant no akolita aza mwana. Mais papa outre le verset mon quoi que nzambe atena compte tena ignorance. N'attend d'ignorance. C'est-à-dire moto aza mwana. Makambo ko saloyoka wa raisonner net mwana. Il appelle les gens à la repentance. Donc faut bon la mutema na yo. C'est-à-dire tant on a mon pagan, ça c'est pour un païen qui ne connaît pas Dieu. Tant on nzamba bengie makambo nyonso yo moto asalaki na ignorance na ye parce qu'il ne connaissait pas la voie de la vérité. Ayebaki nzela solote. C'est ça verset ya ignorance. Ayebaki nzela solote, nzambe sika azo benga bato nyonso ba se repentir na mabe nyonso ba koye kozala na yango. Wana bayebi nanu Yesu Kristo te. Awa sikoyo toza na moto yo aza mwana kati na Yesu. Ako raisonner lokola mwana, makambo nyonso osala ya bo mwana. C'est-à-dire, je conclus ça par rapport à ce passage de la Bible. Azaki Mouana, il n'avait pas la maturité. Malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans la volonté de Dieu. Bible consulter Nzambe te ba osala makambo Nzambe aza témoin na yangote ye moko okende mbango azwa oyo bilulela kipudité wana posa nzoto wana etondi mekin na kati na lingomba na Yesu. Et plus loin okomona mokanda Jude de Zoloba, il s'est glissé parmi nous. Wana verset ngona kulingana tanga olimbisa ngai, il s'est glissé parmi nous.
na kati na biso batu ya mabe ebele bakoti ndozo mona pe misala ezokangama na bango parce que bayebaka nzete na mbuma na yango awa tozoya koreconnaître ke tokanisaki tokotambola zela natanga no verset papa tokanisaki tokotambola malamu na batu nyonso nzoka batu mabe bazalaka pe na kati na biso tozotanga na Jude ezalaka kaka yango moko na verset nango moko wana chapitre moko plutôt azoloba boy banda na verset 4 Ah Seigneur, car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Azoyoka makambo azoloba. Azoyebisa lobi ete bato yo bakota kati na biso baze ebele papa Alvin. Bisalelo ozokomona oyo eza ya bana na Nzambe te bakota ebele, ils se sont glissés parmi nous. Ba changer grâce ya nkolo na biso Yesu Kristo en dissolution na makambo ya bokabwani, makambo ya bosoto, makambo ya mbindo. Baya nango bafanda ndo yoki Mute yoyo Jude azokoyebisa lobi bazalaki parmi nous kasi bazalaki ya biso te. Ils étaient parmi nous mais ils n'étaient pas les nôtres. Car si ils étaient les nôtres, bisalelo tozokomona. Nzete bakoyeba ngo na mbuma nango. Ndo yoki Yesu maître na biso oyo bango bazo renier na misala na bango. Lelo oyo mwasi, lobi oyo mwasi, lobi oyo kuna mwasi, lobi oyo be sango ezali kaka ya basi. Awa liloba susu ya Yesu ya bato babongola mutema ezate. Ekomi kaka ya basi ndeko Alvin. Ekomi kaka ya ekobo. Awa église ya Yesu na Congo ekomi église ya ekobo ya pite. Awa église ya koteya sango malamu ya bato bakota bokoni na Nzambe ezali susu te. Plateau na bino ba journaliste nyonso komi kaka ya pite ya ekobo azwaki pasteur azwaki mwasi ya bato pasteur abayibaki mbongo ya bato pasteur apesaki zemi bana ya bato mais non tozoyetalisa awa talatala ezoyelakisa elobi ete bato oyo base glissa nde kose glisse bakotelela biso na kati ya likambo ya Yesu oyo bakota kokota bazalaka ya biso te biso kanisaki baza ya biso sikoyo eloko nini ekolakisaki baza ya biso te eza misala na bango misala oyo bango bazosala misala ya ekobo butu tongo pokwa moi oyo église na Yesu lelo batanga su kombo na Yesu te komi kotanga be ekobo be pite ya bapasteur be divorce ya bapasteur non on n'en a pas besoin. Bible na Jude ezoyebisa ete ils se sont glissés bamikotisa kati na likambo na Yesu posoko koti kati na likambo na Yesu Paul azokoloba lobi ete si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon, Christ azo bika katena yo, ye kobo, ye na tongo bali na pokwa divorcé. Christ a fandi katena yo, ye pite, ye ozu mwana ya bato, lobi kuna te kokite na changer na zumu susu. Te. Ce n'est pas ainsi qu'on a appris Christ. Eu égard à notre vie passée, parce que bato nyonso nengozo komonao. Bomo yakala yango ana résurgence salemi. Bomo nyonso ya kala yango nde baza nango tilelo bazalaka ba coureur de jupon ya makasi tilelo ezali mususu koyoka église moitié mobimba ya bana basi église baza ya ye église nini wana église ya Yesu te ce sont des gens base glissa na kati na église bakota na kati na église bango wana nde Yesu ayebaka Yesu aza mokonzi molakisi monene azoyebisa lobi ebele bakoya na kombo na ngai bakopesa ba prophétie ils sont prophètes bazoko prophétiser même si quand on fandi akoloba boza na stand boye eza na ngar boye cameraman aza na chapeau bakoloba biloko wana nyonso mais Yesu akoyebisa bango na suka be natikala koyeba bino te bato ya misala mabe awa tobosani te lola ezali oh lola yolo bakate lola ezofuta tobosani Alvin ke lola ezali bato babima na bikobo sujet eza sujet toko kofandela kate ya ekobo tongo butu pokwa moi na église ya Yesu peuple aza na posa yoka sango na Yesu peuple aza na posa lelo andimi Yesu abandi kokola a faire disparaître makambo nyonso ya bomwana soko bazalaki bana toko comprendre mais oyo tozomona lelo bato baseglisa bato bakotela biso na église
Merci beaucoup, Papa Nabiso André, Bandeko Bazolanda Biso. Parce que Papa Naninaï, pasteur, on tout ba divorce, pe ba bali basi musus. Ba adultère. Tala nde zoloba te parce que yo ko sala wana ko koma kola pasteur nda fundi bango te. Tala Bible zoloba boy. Moto akoboya mwasi na ye, obele soko mwasi atamboli ekobo. Yesu alobi yango boye, alobi, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Boa motema mabe makashi. Alors, mpo bolingi eloko yango na ndenge wana te Moïse alobaki, loi te, Moïse alobaki. OK. Moto akoboya ka mwasi na ye, be soko atamboli ekobo. Mais soko ya tiki mwasi ne be pamba boye. Ya ke obala mwasi musu, ya nda sali ekobo. OK. Siko yoka Bible lobi. Moto ya ekoba kokota bokonzi ya Nzambe te. Mais papa na ndeni ba pasteur ebe ba ko sala masumu. Bazo sumu kana Bible na muno, Bible na mabo. Awa ezali boye. Moto ya masumu esengela atika masumu andima Yesu Kristo mpo ete na kati na bokonzi ya Nzambe biso baye ba pasteur musala Nzambe apesi biso eza oyo. Kosala ete mo Kristo to mondimi. To longola ye mbindo nyonso na lilobo tozoko te ya ye. Alongwa na kati na masumu, alongwa na bikobo, alongwa na moibi. Soko tali wana komona misala nzoto ezali meke. Biso musala tozoko sala tongo butu poko moi ezali to tei bopeto ko biko santi sama ko buli sama. Impo ke ndo kota na kati na bokonzi na Nzambe. Ephésiens zoloba ete cette église il faut to petola yango. Tobi mishango ti ezala sans tache ni ride, même pas quelque chose de semblable. Mbindo moko ezala te impo église wekende et kat na félicité éternelle, kat na bokonzi ya Nzambe. Moto aza ayebika makambo ekangami ye, mais ayambola te. Atika mabe Bible senga wa moto ayambola. Soko ozalaki mwana muke, ozako suba na bilamba. Tiokomi mukolo zo continuer ko suba na bilamba, c'est ko za na milieu mabe na kati na yo. OK. C'est que mabe lati yo. Bonga na okama ke moto akomi bébé azo sala pipi na kata pampers. Azo sala kaka na pampers. Soko akomi 2 ans azo continuer. Mais déjà à l'âge de 4 ans, à l'âge scolaire, moto on suppose qu'a koli. Ye moko akomi yo kate bana mike soko za oboti déjà bana mike koka tango betiye. Au suba suna bilamba te. Soka sali kaka na bilambo betiye. Lobe okoka avance la kaka sengo mama po abandi ko so mayel il commence à faire disparaître ndenge Paul alobiao biloko abomwana ezolongwa église ya Congo mais tokola pete to faire disparaître bomwana oyo. Pourquoi compromission ezali na ebisio que le divorce c'est la compromission du péché. Divorce bokabwani wana ezeli sumu kaka mutu etondi bato na miso ekobo pite ezo angaikisa bango mukili mubimba. Qui dit que moi so ya balinde ya suka? Qui dit que moi so ya ke abalaki ya mibale asuki nde na ye? Atala kabasi mosusu te. Nana alobi ke moi si wana ya balinde ye atikali fidèle pa ina. Merci. Masumu nde problème ezali awa masumu papa yango tozo kote atolobi totika masumu tobongola mitema na biso ba divorce oyo toko lobelela kango atate. Po moi so ya bongoli mutema ma sœur yo mutoko landanga oza femme mariée. Soko mutema no ebongwana otambole ko bopolani. Tu vas supporter ton mari. Matin soir oko zala na ye. Si mabambula boko zala. Et parce que Dieu a été témoin de votre mariage. Mais soko nzamba za témoin te. Bosala ki bisala sala. Basi musupe bazai bakolandaka mibali bango moko. Musuba bimisana mbongo ya dot apesi mubali aya adote ye. Tile de kwa ko inda kuna faux pasteur te pasteur ala ina mpiaka na ye yo luli ye opesi mbongo na yo aya bali yo bosali libala bo fabriquer biloko. Tout ce qui est fabrication humaine ezaka appelé à disparaître. Et tant qu'on disparaître nasuki ça pasteur oluka bala parce que otika la ndengo wana. Yango moni quelque part difficulté yango wana. Mwana batu nzala na ye mutememaki ye wana. Nzala na ye kumbieti yake ndeko bala mwasi wana. Pona kwanga, pona mwa chemise ya kitoko, pona kazaka, pona chaussure, pona voiture. Andimi bo balana. Osali bisala sala bobambi. Mais l'air kokoma, eza lokola mabala ya bana campus wana.
mwana mwasi aza na mbongo asalisi mwana mobali afutelake basilabus baminerval ti mpo kaka bala lera kobala ye lokola ezalaki bibamba ya campus ntango mobali akofanda lobi akomi mpe directeur quelque part abando monake eloko nga na so eza yanga te me akobuka yango et quelque part on donnera raison à quelques-uns parce que bakotaka nzelo ezalaki ya bango te et Dieu n'était pas témoin. Il se retrouve maintenant que n'a pas pasteur et là on a là qui est qui bien n'a bala nangai il peut se marier là on condamne personne tout qui yango brèche a ouvert donc tout qui porte pour l'élé et parce que mususu akotaka na nzele zaka ya été je crois tant à se ressaisir à se repentir il faut ça la makambo ezali malam il peut trouver une autre femme pour avancer le cas de plusieurs. Il peut trouver une autre femme pour avancer parce que eloko ya salaka ezaka ya été comme lobi ndeko moko alobi wana ke soka yebaka kwa ko sala ngote. Eh ben il se retrouve maintenant que à salaka mabe à se repentir, il peut reprendre allure à kendeli boss. OK. Parce que papa question ya sukezaki avant que commettre pe ba erreur mususu o ke ba papa na biso ba commettre te na ba jeune pasteur na ba jeune o ke bazoninga ke babala esengeli basani mpona ke bakoya pe na piège wana ya divorce te nalingi nasala mise au point évangile na biso eza basé sur l'erreur te. OK. Évangile ozo montozote Paul alobi notre prédication notre évangile eza basé na erreur te eza basé na ba motif impur te. Okay. Parce que le problème est allé à un motif impur, n'a pas de mosusu na erreur. Or l'évangile les a basé sur motif impureté. Ba motif ba pasteur bazo pesa ce sont des motifs. Bon, wana ya bango, peut-être basé na ba raison na bango. Mais matin ya biso zo côté ya oyo, ba pasteur baninga na ngai o bazo landa pe ngai, évangile sango malamu to zo côté ya eza jamais basé sur des motifs impurs. OK. Adi o kono landa la moi si po ba na mbongo te. Ba pasteur rebelle bazo regretter que so na ebaka na kwa sala boite nzoka nzamba pambolaka vraiment asali bisala sala ne bandeli aye komona par la suite que c'est un Dieu qui bénit nzamba pamboli nzamba fungoli akomo regretter ngaye nzoka nzamba sala kabiso bolamu boye mais il a abusé déjà abusé na bana bacha bato abusé na famille ya bato aye comprendre par la suite que Dieu bénit yango yo ki Bible lobi évangile est basé ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs. Donc au rôle baté ko sala ki erreur. So yoki sango malamu ya solo fanda na kati nango mpe kende liboso. Donc question no ya laki que par rapport ya bandeko OK bazo pe que OK non to sengi batonyo so bazonge pa nzambe to zonge pa nzambe to bongo la mitema na biso to zonge pa nzambe mo bateli pe mo biki avant ya robala moi sto ya robala mo ba pona ke pourquoi il y a un cas de divorce que vous découvrir qu'est-ce qu'il faut faire avant de la choix? Il faut d'abord une maturité, une certaine maturité. De comprendre que l'âge que j'ai, les âges à s'assumer pour le mariage. Comprendre d'abord ça. On se comprendre yomo. On miye ba yomo que ndenge na komi boy netingai. Na saomi loba déjà que je veux me marier à 29 ans, pas plus que ça. Je veux trouver ma petite maison. Je veux me faire un homme. Et je trouverai une femme pour ma vie. Point barre. Donc, yekola ko koma moto. Na bamboka kala, ba village, ya ba province, na biso partout ailleurs. Papa soka moni mwana na ya mobile azokola, a Julien Mabele, atinde bakati nzete na zamba, batongi mwandako. Ebise yo kendo fanda na tali na quartier. Famille Songolo, famille Balvin Bea. Kuna famille wana famille Malam. Soko tozi mwana ya papa Bea mwana na biso akozala na kimia. Ce discernement là oyo ba koko ba kolo nyonso bazalaka nango esenga te basambela ndenge eza lelo nazwi vision namoni te mwasi wana ya ngai lobi kuna azai susu yete te. Problème est là c'est question d'être mature, d'avoir un discernement pour soi-même. Miye kola miye ba osali balate na fantaisie. Vous avez le côté que ça libalate. On dit mais Yesu Christ eza malamu. Yesu apesho ko ndima munene. Tellement na kati nango tala yekola mwasi yewana yewana. OK. Bi basigne pesa la kati. Abraham atidi musane Eliezer akende kobala mwasi pona Isaac. Na basigne.
Moi, je suis à côté de ça, mai, bibole mai, à côté de ça, pengai mai, souka yango wana na luka mususu te kaka ye. Mais bato bako tambola ovio ndenge basoeli balobaka, bako tambola sans discernement. Sans révélation, la Bible dit mon peuple court sans frein. Et la révélation, c'est quoi? C'est d'être d'abord mature, de comprendre l'enjeu de la vie. Vie ezandengenini, Papa Béa. Moi, si nous nous tambola na ye, enzambe soka suction na kat na motema que c'est celle-là. Nous en sommes une expérience. Nazalaka pe jeune lokola bandeko nyonso. Mais na telemaki likambo nzambe ndenge ezopesa ngai nzela miso na ngai efungwani. Cette parole, tous ne la comprennent pas de la même façon. Ils ont réservé na bateau. Tout à fait. Biso botozwa ki yango ngolu. Otaliga mwasi o modéré papa osilisi botalaka sero. Ah, sero yo. Kilte soke sili pa abimi akei. Aumelaka te. Kilte bande ata mutaliboso na kiti. Ah, mon comportement nini yo. Oui, ça l'a gâté. Or, après culte, ma sœur Bazoko telenga na wana na ba frère moyen. Ah, oh, Nzambe, oh, yangaye, oh. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est la fin de notre émission. Merci. Contact na on a ba onions tout bazana pour ça kokota kotuno mituna msupe prière bazo onions. Merci papa, ba ozwanga na 09 98 009 602 ou plus 243 998 009 602. Pasteur André Moukole n'a disponible il a répondre à ma question selon la parole de Dieu, selon la Bible. Merci papa d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa Simana, Toya Rolobake Nzama Boto, Kwaïwapi, je crois que on va comprendre le message. Va divorcer, baza ming na kata église. Est-ce que divorce est comme permis na ba pasteur na biso na église na biso? Or Bible Ezope qui sont baza ming hein. Va maintenant de on a biso o ya limité Moïse mbi epé. Il est divorcé parce qu'à Balaka mariage coutumier. À Salaka mais il est pas à divorce. Baza ming bien aimé dans les seigneurs divorce c'est bien et seigneur totel les milans et loko ba passer ba comme commission normal. Merci. Tout le monde a une balasimana John Maboke Bende. Bye.